Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Service ya registre des appareils mobiles RAM na mokuse ezali kokoma gratuit wana ezali ndenge décision ezomaki lors ya conseil de ministre mokolo ya lobi eleki dossier candidature ya ba gouverneur secrétaire général ya IDPS Tshisekedi Augustin Kabuya akutanaki na Modeste Bahati wa bisika basololaki po na likambo yango. Président turc azelami na ville province ya Kinshasa mokolo ya dimanche 20 février oyo ya lobby pour na kosola makambo etali bongo diplomatie pe baccord entre les deux états ba détail tout de suite na deuxième solo on a zene sengo mingi ya ko présenter les bilans. Bote édition le bandit Tikato Fongola yango na sango oyo décédé le 17 janvier dernier. L'ancien président ya cour constitutionnelle Benal Lwamba a eu hommage mérité mokonalelo na palais du peuple la présence du chef de l'état congolais pe ba autorité ndenge na ndenge obaya ki ko rendre dernier hommage na grand homme d'état pe grand homme ya République démocratique du Congo ya sali histoire pe a bundeli mboka na biso tango mulai ezalaki tango ya pe à partage na libota na biologique tozonga na bino mikolo ezali koya na plus de détails sur inhumation pe bobsek ya ancien président de la cour constitutionnelle tolobi yango ne bandeli que RAM registre des appareils mobiles et qu'on a supprimé d'ici le 1er mars 2022 ba détail na image pe commentaire oyo esalema ki lors ya conseil le ministre ya lobby vendredi 18 février 2022. Réuni en conseil de ministres hebdomadaire, mokolo ya lelo na kati ya conseil de ministres esalemaki vendredi 18 février, gouvernement congolais a décidé ko supprimer ba frais ya registre des appareils mobiles RAM na mokuse. Information yango eza confirmé na ba membre ya gouvernement au bazaki sur place. Batalisi que ba disposition nyonso ezwami pour que na date ya le 1er mars ya 2022 oyo nyonso esalema pour que ba unité ya ba utilisateur ya ba appareil mobile et kendaka lisusu te ndenge ministre Augustin Kibasa Maliba ministre ya Petantik alobaki yango na premier ministre na membre ya gouvernement nyonso yango ekosalema na soubassement ya degré si au cité wapi ezali kozelama déjà pe eko garantir que ba régulateur ba appareil mobile azwaka lisusu to pe ba relevaka ba crédit ba utilisateur te. Tobosa la teke taxe RAM ezali fustigé na majorité ya population. Ministre ya Petantik Augustin Kibasa azalaka interpellé mikoleleki na Assemblée nationale na mois d'octobre 2021 pour na expliquer objet ya taxe d'affectation ya ba recette générée na taxe yango. Asikoleka na parlement yango esistaki toujours ba inquiétude na pas ya ba du peuple au bamende ko beta sete ko senga ko taxe yango ezala supprimer. En réaction gouvernement a lobaka ko akolane la situation yango pour ko a supprimer une fois pour toutes taxe RAM. Na boelo ya réunion ya conseil de ministres au Salemaka le 22 octobre 2021, gouvernement a décidé ko supprimer taxe RAM na ba registre des appareils mobiles ya ba téléphone ya deuxième génération oyo ezalaka totalement supprimé pe asengaka komikba pesa etango pour étudier dossier RAM. Sango yango epesi esengo la population o azali kozela que taxe RAM ezala totalement supprimé pour uta plus d'une année congolais ami kuta bakataka e ba crédit pe mbongo esika ekendaka ye banaka te mosala basalelaka ye banaka te kasi baloba na biso ezala redevance population basengi kaka ko nyonso oyo lobami na conseil de ministre oyo etiama na misala pour que RAM etika kotungisa bango. Eza bonne nouvelle ya 2022 Kinshasa eleki partout.
Président turc azelami na ville province ya Kinshasa mokolo ya lobi dimanche 20 février. Pourquoi akoya na visite officielle nini penza ezali mozindo to pe importance ya boye na ye awa na République démocratique du Congo polanda na elema oyo. Présidence de la République démocratique du Congo a annoncé arriver na Kinshasa ya président turc dimanche au 20 février pour une visite moko ya 2 jours. Yango cause la première visite ya président turc na RDC où t'as 12 ans tête à tête moko ezali prévu na homologue na congolais les 2 hommes d'État. Les 2 hommes d'État bakutanaka na septembre 2021 na Turquie selon ba source ya présidence de la République congolaise série ya accord moko cause la signé par les 2 parties à la ville province à Kinshasa. Intérêt à Turquie pour l'Afrique ezali ko concerner commerce, investissement, culture, sécurité, coopération militaire et développement na bongo. Il faut qu'on rappelle que lors il y a passage na Istanbul, capitale de la Turquie, na mois de septembre 2021, président Félix Tshisekedi a signé plusieurs accords nomologues na turc, notamment sur le tourisme, sur la non-double imposition et la protection, la lutte contre la fraude ainsi que protection réciproque et investissement. Awa président turc akoya siko pour na partie remise na ville province à Kinshasa pour que ba coopération nyonso o ba prévoyaki et banda kokokisama pe ba investisseur turc baya na République démocratique du Congo pour na kosala mosala lolenge longo bani affaire ango etikali à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Sommet Union européenne, Union africaine et Silaki Topezaki clôturé vendredi 18 février. Barotombe na yango eza nini pourquoi et salemaki importance na yango pour la République démocratique du Congo eza nini tobo sanate que Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde nde azalaki ko représenter chef de l'État na sommet yango nini tokozwa na sima sommet wana image commentaire. Sommet Union européenne, Union africaine et c'est clôturé qui vendredi 18 février à Bruxelles sous la présidence de Charles Michel, respectivement président et Conseil européen peu président de l'Union africaine. Durant le 6e sommet, il y a 2 jours, Salemaki, le 17 et le 18 février, grande décision, et Zouamaki, n'a pas chef d'État et gouvernement pour relancer l'économie mondiale. Selon retombé à sommet en gros, montant moko, il y a au moins 100 milliards de dollars et cause à la louer dans le pays n'esprit pour lutter contre la pandémie. Il y a COVID-19 peut relancer l'économie mondiale. On appelle que ma contribution volontaire ambitieuse et allez canaliser ma capacité à production, ma transfert volontaire, ma technologie et allez renforcer na 450 millions de doses de vaccins en Afrique en coordination avec Africa Vaccine Acquisition. Les allez bongo cause loba pour na koluka ndenge ni koluka solution na makamba etali pandémie à COVID-19. Pour poursuivre engagement de manière constructive en faveur et accord moko sur un cadre global de l'OMS, Organisation mondiale du commerce, contribution à la lutte contre la pandémie et les alliés cause à la relancer dans l'économie mondiale, ambition d'un soutien de liquidité d'au moins 100 milliards de dollars au pays au Bazali na posa ya mbongo. Par ailleurs, État yango et s'engagé s'engager surveiller mise en œuvre et partenariat, prévention, préparation et réponse moko via structure ya UAPIE existante, y compris comité ministériel, il y a suivi, il y a accord, il y a Union africaine, puis Union européenne, République démocratique du Congo, n'angam naye, azwa qui part, il y a 6 yango, nanzela, chef ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, Union européenne, puis Union africaine, instaurer sommet yango pour na relever notamment ensemble les défis communs, il y a croissance, il y a sécurité, il y a paix, il y a principe démocratique. Yango esila ki mokolo ya lobi kasi nyonso elekana kina kimia Kinshasa et l'équipe partout. Dans le dernier bandeli que na dossier étali candidature ya ba gouverneur Union sacrée allait vraiment qu'on s'est préparé énième réunion et Salemaki entre Augustin Kabuya Oazali secrétaire général ya Union sacrée Pendeko Modeste Bahati Oazali président du Sénat pe Mokondi ya AFDC allié Zalaki nini pona nini image de commentaire. Secrétaire général ya Union pour la démocratie et le progrès social Augustin Kabuya a kutanaki vendredi 18 février la lobby Eleki na président ya Sénat Modeste Bahati Lukwebo la qualité na ya autorité morale du regroupement politique Alliance de forces démocratiques du Congo
et allié AFDC na Mukuse. Deux personnalités va échanger qui pour une deuxième fois sur ticket Union sacrée de la nation. Kozeraka rapport émissaire de péché na ba province concernée pour na ba élection yango esale malolenge esengeli na o etali bongo secrétaire général azalaki obligé à koya omona pe ko étudier dossier ya ba allié de PES na boye atalisi ko esengeli azwa bato basengeli malamu kokamba ba province pour que mboka na biso ekende liboso na boye atalisaki alobelaki lisusu ba force politique allié mususu ali de PES UNCP bongo na bongo na boye alobi que esengeli Union sacrée pour la nation et qu'il na ordre moko pour na rosa que ba gagner au la même ba élection ba gouverneur enfin que vision chef de l'État et Zalati na katia ba province secrétaire général et parti présidentiel atalisaki que ticket Union sacrée qu'on a dévoilé officiellement na réception et ba différents rapports et ba émissaires envoyés sur terrain pour rappeler que la province concernée l'élection du gouverneur yango ezali prévu le 6 avril prochain na base Wele na Olomami na Kasai oriental na Congo central na Lomami na Mainombe na Tanganyika na Maniema na Mongala na Chopo puis na Kasai central Kinshasa ezali kaka pour na vice gouverneur ba province concernée na élection du vice-gouverneur ezali bongo Kinshasa pe Kwango province ya Ituri ezali sous état de siège élection ya gouverneur et kosalema kaka prélevé ya mesures sécuritaires yango tozo ndimake na nzela bokutani pe boyokani oyo bato basengeli nde bakokamba ba province pour que si ma makambo nyonso ba province na biso ezala développer Kinshasa et l'équipe partout. Spaghetti roni pe macaroni roni ezotekama partout tala yango na coin ya veni na yo kasi kobosa na te vérifier bien omona logo ya Baltesco po yango nde ezali original pe ezali kopesa santé kitoko na bana na yo landa bayeli susu bango banani société Baltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde a kozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Baltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va kende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko lia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Baltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Baltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli kolesama na mabota na biso ba maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Baltesco en tout cas ngala benga ngo kinkaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Baltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Baltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité tolobi Kinshasa et l'équipe partout.
toujours imité mais jamais égalé. KN News, première chaîne d'actualité, on continue. Kasinalinga a toujours fait Sabino. Information à solo Lanzela et émission auto tchaka na chaîne YouTube na biso. KNB News a te proposé une extrait émission qui politique. Vous êtes déjà en ligne dans la chaîne YouTube Kota vérifier Landa Kaskobo Sanate ko s'abonner pour que ozwaka toujours ba notification ya ba émission oyo et que ça que ozaka toujours d'actualité. Oyo toujours il y a un propos mon cœur il y a vice-président il y a Kenya ce qu'il faut to lobelango ozaki moko ba sujet et marka ki semaine na biso oyo monsieur Kapi alobaki ke congolais aza mutu mwina zo paraphraser mutu à loisir nga vraiment ko ça musalate et malgré réparation il y a ambassadeur malgré ba excuse il y a gouvernement ya Kenya. Pensez-vous que Malobawana ezalaki ne sika nango topé interpellé qui personnellement yo na étant que moi na Congo lolenge kano yambaki yango? Non, nga ezali na kanda makasi. Malobawana ezali maloba moko ya kofinga. Oye bien, atako ozana défaut na yo. Mais il n'est pas bon que bago rappelle yango. Hein? Ozaka no moto monene. Yo mo po yebe moto na ngaza monene. Mais so moto yebe so que tala moto monene. O sepelate. Donc, maloba vice-président Kenya pour nangai pesa kingai kanda. Mais je n'ai pas aimé réaction timide du gouvernement na biso. Mais il a réagi rapidement. Réagir rapidement mais timide. Nous devons nous faire respecter. Pour batuba respecter yo moko il faut oyeba komi pesa respect. Parce que c'est normal était les grands Congo oyebanda ko bangi sa ba voisin nyonso les to komi faible to komi lembele. Nicolas ba dirigeant na biso oyo quand il faut réagir bango bazo ko réfléchir non. Il faut réagir avec efficacité pour que bateau zingi biso o ba mona ka Congo so ke lokwa nini ba yeba ke on ne peut pas s'amuser avec le Congo. Dans la dernièrement makambo président ya Rwanda lobaki. Donc azozo biso lokwa bana. Ke agoko yawa yako kocha ordre wa ko tona ta permission motute. Réaction au gouvernement ezakini. Il a voté. Je me pose des questions. Donc, lorsque un chef d'État étranger a lobby malobama B contre Mbokana, il faut réagir. Toujours on a Mali ministre français des affaires étrangères comme il loba makambo kaka o yezo leke na moto. Donc bien ça ba phrase contre Jean Tozana na Mali wan. Ils ont réagi directement. Abandonner les choses, ils ont réagi. Le bassin bango a dit bon on va trouver na bino besoin en France. Tout a besoin de ville. Un pays doit se faire respecter. Ce que besoin ko bonde la baninga ba ko profiter bazo mona bazali faible. La question se pose pourquoi la RDC n'est pas respectée? Je pense que nos dirigeants sont faibles. C'est clair. Les dirigeants de notre pays bazali faible. Parce que moi je me rappelle, à l'époque du Zaïre, mais il y a tombe la tombe contre le Zaïre. Maréchal Mobutu Tata Laoboy. Mais Maréchal tonné, ils allaient contre le pays occident, ils allaient en Afrique. Mbalaboni Zaïre a 4 relations avec la Belgique. Mbalaboni to 4 relations avec le pays mingi ya Afrique. Je me rappelle dans les années 69, président Mobutu a bengana ba West africain tout le monde allez. Rentrez chez vous. A Bengana ba ressortissant à Congo Brazzaville là. Mais lelo, quand la besoin de bakoma ko Bengana monde entier, la ko Bengana besoin de pays nyonso. To koma le roi ban éthique, mutu mo alo bela bisote. À l'époque le maréchal ne s'amusait pas. Au salé les Kamuna Zaïre directement réaction ezali. Alors bako bang. Parce que Mungongo il y a des dirigeants politiques. Il y a donc ezali loko la monoko ya Congo. Bon, ce que basali Congo likam. Ba dirigeants ils sont ba lobité. Ba mon biso faible ezali loko là. Yo ozali na lupango boza ba voisin. Papa voisin a bête moi un homme bata.
oyena pourquoi madame a pêché rapport tala papa Jean abetaki mwana mbata mwana sana eloko tazo sakana kaka po aleka ibosa porte na beti mbata ndio kote na ndako bachele ofofo ole okakolala ndobi boleka nyaka bo na chango tuni atayede deuxième fois troisième fois monsieur là ko beta même moi sinon nakata salon na yo na beta ba ne bale bela lo bagate na finga moi sinon lo bagate il viendrait même na salon beta moi sinon abimina parce que moi que toi le papa tu ne réagis pas vous allez faible donc aujourd'hui RDC bazo respecter ce bisoté on va nous moquer oh non ba troupe ya Tanzanie toke ya Zambie et côté na Katanga côté on va nous moquer oh ba troupe burundaise ba déborder on va nous moquer oh mais c'est pas normal. C'est pas normal. Donc il faut le Congo a une vocation de grandeur. Bison de photobangi ça n'est marcha bandolo bake toko banga teka si toko bangis. Naza kina un conseiller akala ya président Mobutu betelanga lisoro moko boye ele kaka na lera Mobutu ba troupe je crois ya Zambie ou à Tanzanie et Kotaka pour quelques mètres na Katanga. Mobutu a bengi sa président mboka wana ayawa na kisasa. Le conseiller m'a dit c'est la première fois à Monaki président Mobutu a gangé la collègue na ye lokola mwana. A gangé la ye. Na lobi nayo ka ke ba troupe na yo il s'est retiré. Na pesio 48 heures. So ba troupe wana ezaka kawana. O mo ndonga na kosa. Ozo ba ko to sa yo. Siko yo biso on dirait toujours banga ba voisin siko ba ko momo na la biso ba ko mo profiter na kimia na biso na ndenge toujours lo bate po ba ko mo la kabiso. Et zalaki édition ya le 19 février 2022 nazaki na sengo mingi ko présenter les bino merci l'équipe technique et rédactionnelle oye sunga kinga moko na lelo na sima caméra PRG simama kina Timothée KMB superfusion et zalaki héritier le congé toujours la coordination ya grande communication du moké ngala bino tukutani très prochainement la souci moko ya ko servir bino d'une manière très professionnelle tikete kimia et ou même mabota la bino bye. Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.